Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Moi je suis avec ma femme, la chambre, grand frère. À quelle heure elle sortait? Non, grand frère. Petit frère na yo Maman Lobaki na PC raison. Petit frère na yo Maman Lobaki na PC na raison. Elle m'a embrassé et puis on a couché ensemble. Avec la femme. Avec la femme. Coucher avec ma femme. Non. Coucher avec ma femme. Non. S'il vous plaît. Yoki. Oui. Na PC raison Maman Lobaki c'est solo. Au remarquant Wazana Zemi. Il y a la grande, Wazana Zemi. Wazana Zemi. Ok, on continue qu'on va toucher ma bêtise. Merci beaucoup. Wazana Zemi, il y a combien de mois? Oui. Oui, et c'est solo petit frère de Nabimanae. Oui, et c'est solo. Oh là là. Papa sinangala tikana kanga moko. Et je veux plus supporter que mon grand frère langa. Asamara mobe, hein? Je batikala. Non, s'il vous kuna bengo ta mama eskizenga papa bonibo ozaka fatigué na musala ngo ezalaka yonde mutza musala so musala ngo memango na mutu otambola nango papa nazana trop jeune o comme ça ko côté on nisa ke oyebi makambo wana te na musala nzamba telemi awa na permis ko kosa ye vraiment nzambe na nzamba limbisa ngai na kosi atuninga 3 fois mobimba na wangani non yango neni kotuna pour la toute dernière fois. Vous êtes sûr que leki ya mobali no akoseli makambo? Akoseli makambo na yebi yango. Oui, c'est vrai. Papa, s'il vous plaît, papa. Non, Papa, est-ce qu'on peut faire un moqué? S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît. Papa. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission que vous ressemble. Émission yo, ekokani na yo, ekokani na ngai, ekokani na biso, surtout abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, like, vous ne serez pas de ce que par plaisir c'est mon devoir. Mon devoir c'est de vous faire plaisir, étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus, merci beaucoup. Naba commentaire nabino, merci naba reproche, merci naba conseil nabino. En tout cas, tozo yambango na monte ma mobimba pour que lobby tout meka pour améliorer musala oyo tozo sala. Merci beaucoup l'équipe technique mobimba ya chez Biso Télévision, là na pesi Elias Sinanduku, na pesi Mbote Bisiko Zali, na pesi Delige Mosolo. Les certifiés Mbote na bosanité beaucoup makashika. Na pesio lo sako bisiko zali mama moko lelo azongiselinga lo sako mama weti si nzamene maele lo sako na babokulaka nyonso bakolanda biso banoko un peu partout na pesi bino penda lo sako bato bayebi importance ya lo sako bakozongiselanga ke matame boya misu. Voilà, merci beaucoup na papa Cheikh Mukadi na bosanité maman Lydie Mukadi mère double et la pession Mbote Bisika Ezwamio. Merci na bande konyo surtout au bazolanda biso vraiment chez Biso Wendy. Les alliés disponibles pour la biso tozana nyon surtout obengi biso article oyo lingi otindeli biso yango biso tokozongi cela ba prix en tout cas livraison à domicile commune eza zinga na biso na lemba là se $10. Ce qui est à moi musika, c'est $15 ya livraison. En tout cas, bobenga, baloso, ba miliki, ba secret, ba soso, ba nini. Déjà, to bandaki déjà ko tika, ba livraison na bandeko oyo. Bazalaki ko benga biso. Voilà comment que le pangu, natalo moke, kozala vraiment malamu mingi. En tout cas, mbongo ko sala, soko meki o tiango atana, moi le pangu, na moi terrain. Moi 2000, moi 1000, moi 3000 lobby et comme plus que oyo
obimisi lelo en tout cas na pesi banoko nyonso bakolanda biso babokulaka na Kasai na Maniema na bandeko biso bangala bandeko biso Équateur na pesi bino vraiment babokulaka losako na bino yango wana. Voilà, merci beaucoup. Toloba qui était Fondation Bilombe Katina Kolo Yesu ezokamba mona ngai maman Clarisse Weti, en tout cas plus 243 81 0027 303 plus 243 81 0027 303 eza numéro nanga. Appelez-moi par rapport ya ba terrain autozoteka na Sele Bambou. Le prix est abordable déjà, to liquider une partie autozaki nango. Totikalika na moi ba partie muke soki o bengi biso o s'intéresser pour somba pour na ko soutenir ba orphelin d'une manière ou d'une autre parce que on a besoin d'un montant pour que to sombe la baro et si kata moi ndambo alopango moko ata na mombela ata na kauka ata na yolo et kozala vraiment malamu mingi. Fondation na biso ezoleka awa papa Chikazo pesa ya maman na biso en tout cas bo benga vous soutenir. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Et kozala malamu mingi. En tout cas, je suis vraiment aujourd'hui surpris. Yakomo na Madame Yolande. Yakomo na elle sous encore fois. Na ebite. Aeli nini na lingaki ensemble nabino. To découvrir qu'est-ce qui se passe réellement parce que tu es qui déjà que cette histoire. Tout ça qui est en chlore parce que la dame en question alobaki ke ayebite makambo oyo ebandaki kolekana entre ye na petit frère na ye na je pense que bande kubolandaki bayaki première fois baye deuxième fois je pense que madame aye lisusu en tout cas je ne voulais pas ya koyo kayenga moko na linga kitoyo kaye ensemble en tout cas na bande kono so bolanda biso bravo Jésus le chemin de la vie et de la vérité ce Christ. La réconciliation entre Dieu et les hommes, en tout cas, tous ces repentir, tous ces confesser, ça c'est le but de Bravo Jésus. Maman Yolande. Bonjour. Bonne. Moi, malamu, nangola nzambe. Nini les soso, toyeba déjà que makambo c'est sili. Tant au benginga vraiment bruit presque minuit, les a qui étonné. Vraiment, olimbisa vraiment, hein. Comment tard, oliskiser vraiment. Ok. En tout cas, na lembi. Tinde na zongi sous une émission na obo, na lembi vraiment. Ok. Na lembi vraiment. Nini lembi siyo kasi. Nini lingo yo yebisa biso. Bon, nde naza boy, même na quartier to fandaka. Donc naza Emilie mo oko imaginer ti. Na comme ça même wende na coin malgré ça na coin na lati casque na lati masque pardon donc bazo donc na soni na biso Emilie mo naza na maman na lembi vraiment na lembi liba ni na koza Emilie mo tina niveau wana yango na yep na zongi lisusu awa obengi na mobali wana aya penza awa na plateau parce que na lembi na cause de Emilie bon ti wapi napi mwana batuti sikoki na balaki avant mais napi mwana muke humiliation ozwango na niveau nini maman oyeba ngo aya no pardon vraiment s'il te plaît bengelanga aya no oyeba ngo na bandaki na télé non non son ka aya parce que na donc na soni na zana ngo boye oko imaginer te maman tala ka biso basi so kende wenzo simbi tous na yo so denda na wede meta ba ocha yi tala ba ocha te munoko bo na soni vraiment ubingelanga aya oyeba ngo parce que na lembi libalo pour moi na lembi donc lembi libala c'est-à-dire olingi mbali te maman oyeba ngo tanga roya sur le champ nde oyeba makambo na nyonso ok voilà merci beaucoup tozo senga sport ya koma kololo pangu et puis tokozonga lelo na Kinshasa eza lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur peko koma kololo pango occasion à ne pas rater bas terrain à vendre ya ba dimension lokola 20 sur 20 20 sur 17 20 sur 15 na quartier Pibois commune en télé à un prix hors concurrence
inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée singa ya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na sima ya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision, où ils cadeau pour Nabino, ta côte na bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yangoyo. Cadastre nyonso normal, na prix moko abordable. Donc là déjà, benganga na lumba po oza pesika na yo. Bino bomoni kenga mo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali, olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lumba. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibwa donc entrée à station Bibwa Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 220. Merci beaucoup de retour na kata plateau na biso awa. En tout cas, terrain yango aneza na Bibwa bobengaka numéro oyo eza affiché brozwa batu toza kota contact na batu oyo baza disposé pour na terrain tango kobenga to kosolola nde to kokende ko faire visiter yo esika terrain ezali na Bibwa. Voilà, merci beaucoup papa Elias soki tozolo balangage moko soki moyen ezali o meka un peu kokoti kolukelanga papa bisika za soki asaya ki c'est bon soki aza bisika aza to na réception to na bureau bokoti siye et kozala vraiment malamu mingi. Maman Yolande, papa bonjour, prenez place s'il vous plaît. Tu peux prendre le micro, merci, prenez place. Encore ici? Hein? Tu étais où? Hein? Dans Lukio partout, tu étais où? Papa. Non, madame. Ça fait des jours. À la maison, tu étais où? Réponds-moi. Pardon. Mais à répondre, moi c'est une balle. 2 jours, le bana. Kasi peut-être raison, oh ya yeli yango wala papa. Est-ce que koku ko fanda nan? Je travaillais, venez. Fanda non papa nan. S'il vous plaît. Maman ça nanda koute? Si to solo là. Si pour das pe tout nanga chete où? Eh. Bobala Sony. Madame Yolande. Vous avez nanda koute? Nazaki nanda koute, ça fait des jours. Nazaki nanda koute, nazaki pas petite sœur cousine nanga pardon. Cousine nanga yi azala limité ya ili place azala. Na 10e mairie nazaki kuna. Non, je l'avais appelé. Na kiti kuna zakite. Ozokuta nani? Hein? Ozokuta nani? Oganga na ope, oganga la penga oganga. Oh. Papa nangai. Malembe. Kita moi muke, je sais que et ça rama pasi, oluki moi somoni te remoni awa. En tout cas, madame Yolande nde muta senga kitobenga yo. Yenda sana prosa ya koyebiso makambo oyo alinga yebisa. Maman Yolande to sali befort, to zui papa Yohan. Nga nyana lo babu. Mobali o azaki mobali na nga bale ngai. Tobotine nonte. Aza mobali na yo. Faut bien dire, aza mobali. Ne dis pas azaki mobali na yo. Aza mobali na yo. Faut rectifier. Bon, ngana lo babu. Nga neza boye abalanga anakibo abali ngai naza non trop jeune. Non tobotine été. Na ko linga jamais na emilie partout to lala boye bakamebele be bandota mabe ba ko ngana kingo baboma ngai po lokwa na ndimaki ko bala ye na ndimaki parce que na linga ki na ndimaki madame na ko linga jamais na zala film boye na fandika boye sibitement la lamuki na tongo boye na kufi ba ozo bembe na nga baki kunda ngoso ki wapi pona mobali na bala ki non na ko linga jamais bongo yango mona benga ki na baki aya ngana ye penza excusez nga penza ngana ye penza to za suli bala te. Tu le regardes au Bissaï. Toza sous le parce que na kolinga jamais na kufa kabo na zapi moi mki na zapi trop jeune. Na kolinga jamais na kufa boye. Oh ba famille nga bazanga ngai. Pona balaki pona ndime ko zana yo. Oh na ndeni. Oh.
Donc yo balenga po boma ngai. O balenga na ndako no boma ngai. Madame journaliste. Oui, papa. Comment on a maman? Wechi. Omoni na la fois passée na une émission na Sidika Makasi. Ok. Par rapport à la personnalité na nga oza gâché comme ça, na Sidika tellement Makasi. Et moi c'est na nga lisusu à revenir maman. S'il faut tout boya na nga na yo, est-ce qu'il faut venir toujours na télé? On était à la maison. Ba makamba bandoto et tout conseil, est-ce que yebisa nga? Peut-être que tu bien sûr, mais makambo, to banda ki on tozaki na télé. To ceux qui sont pika na télé papa. Non, c'est pas ça. Madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup Nande Bobengainga na respectera ba média ya mboka nga makasi. S'il faut discuter sur ce genre de choses, on rentre à la maison. Na kozonga ndaku na ote. Ngana ko to si to boyani. Na kozonga ndaku na lusute. Est-ce que tu sais que batotala yo? Batotala ngai. Mais ozoboyela nga quoi? Soko loti ndoto mabe, est-ce que c'est moi? Na tunia yo balenga chercher le pasteur. Non, na luka pasteur ni. Na luka pasteur ni na tunia no kesomo. O balenga ndaku bo bomanga. Na tuni. Obalenga po boma ngai ozonga pino sasa ngai mama biso zanga ngai po yo remplacer mama biso mwana ya mukolo bo pourquoi makambo nyonso on na dé parce que to banaki nyonso zaki na télévision avec mon petit frère ça a été toujours le cas mais on découvre on a télévision et aujourd'hui avec toi bando to lotaka tu m'as rien dit pendant que je dors avec toi tu m'as rien dit ici à la télé et tu décides directement il y a au Kabouana non bébé. Pardon, aussi manga to benga bébé na bébé na oti. Aussi manga to benga bébé na bébé na. Na bébé na tu no benga na bébé na. Donc maman Yolande, est-ce que papa maman ko lo ba boyete? S'il vous plaît, papa za ya kofanda, est-ce que yo kofanda mwa muki? Na bi ko za kanda mais fanda na. Siko oboyi mobali kaka pozolo tabandoto. Ndiza na ko. Weti na lembi libala o yanga na ye. Na lembi yango na ye na télé to sukisa makambo awa. Parce que na boy na boy maman biso zanga mwa mukolo kwa nga Yolande. Yolande, je suis fâché contre mon petit frère. Je lui ai chassé de chez moi. Je ne paye même plus ses frais académiques. D'ailleurs, je ne sais pas comment faisait ou comment wapi à cause de toi. Ah baby, c'est qui réputation na et puis na benga na ye. Maman. Mobali nenga za na mobali mabe nenga za boy. Kasa sali. Tika na loba. Asali mobali mabe nenga za boy. Nenga za boy. Akena na nga na fait te. Akenda na nga ka ba matanga pe matanga ezaka ndeni ya kiel boso ngana na sima. Abimisanga même pas. Atana moi terrasse na coin. Afan. Non ni na za boy maman ni na za penda boy. Couple kitoko lokwa ngana tozalaki couple kitoko boy. Et plus ni yo bombanga. Na wapi elongi malgré na kangi foulard alinga ntulisa na koma koko na ndaku na ye mama fanda non na koko msanga koko na ndaku ni te OK mobali mobimba azonga R nyoso akozonga même 1 heure 2 heures ayebi ke na fungole porte soyez soumis toujours na fungole porte à côté OK mobali ma tendresse ezate amemanga bangu bangu lokwa soda Mosi no lingo mosi pia jeune boy. Yolande. Nous sommes na limina nga bongo te. Ami roche mbamba le roi soda linge lo ba. Azo mi manga tendre te. Azo mi manga likoli akoya be fatigué. Fatigué quoi? Otu sa na musala fatigué langa chaque jour fatigué. Oh, ils en sont sté. Vous avez un problème sexuel. Naza jeune, naza pina posna sepela na mobile nanga. Oh, mo coupe ba jeune boy. Bo beti mo tour, bo ki mo quelque part, bo ki mo boy, ozonga ayaka toujours 0 heure. Fatigué toujours, fatigué. Ata yo moko maman, moi si ni na olinga, moi si ya jeune boy. A olinga toujours fatigué. Papa, désolé. Nga non souté, na lingi souté. Est-ce que papa m'a comme madame Yolande azolo ba vérité, aza présent dans la vérité. Oh. Est-ce que sur le plan il y a affection, il y a kobimisaye, ba sortie, sur le plan il y a pour ne pas na kota na kati ya intimité conjugale na bino? Est-ce que tu n'arrives pas comme on a déclaré? Excusez-moi vraiment. Ah oloba likambo mama oloba ko na oloba likambo solo azawa na uyoka. Ayoka oloba. Azana zoyoka. Oh, ozolela ni olela masumu na ndo sala kati. Madame Wechi. Mobala soni. Normalement. Naza sunata. OK. Jamais na télévision. Est-ce que on a une question?
Et si avant de ça, même Yolande, quand tu fais ce genre de choses, tu dans la télévision. Madame Yolande. Elle doit être exposée dans la télévision. Yolande. Madame. Papa. C'est à cause de cet argent-là. Maintenant, aujourd'hui, tu viens. À la télévision. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Merci. Maman, tout n'est pas Zaboy. Tout ça, dialogue nganaï. Des amos n'ambal bafandi nanda kuba au solo là. Tout ça d'anganaï. Tout ça d'aba projet nganaï. Tout ça là toujours fatigué. Elle ra fatigué. Fatigué. Yemona musala azalaka yemona musala sala kuna. Toujours azalaka fatigué. Papa. Okum sa koko nanda kunao. Maman, foulard, ça fait combien de jours dans un foulard? Kabelo na somba souté. Na comment kana foulard? Na la muka foulard. Na la muka foulard. Papa na lingi souté. Bon, madame. Oui, papa. Merci beaucoup. Merci pour l'émission. Merci. On va régler d'autres choses. Yolande, on part à la maison. Yolande, je t'aime. Petit frère na yo Maman Loba qui n'a pas ses raisons. Petit frère na yo Maman Loba qui n'a pas ses raisons. Tu n'as yamba na embrassé pendant une minute. Tu dis quoi? Yoki. Oui, n'a pas ses raisons Maman Loba qui c'est solo. Madame Yolande. Ma rameni petite frère à Lobaki. Lobaki. N'a pas ses raisons. N'a pas ses raisons Maman Loba qui c'est solo. Oui, c'est solo. Et ça solo c'est-à-dire quoi? Oui. Wolingolo banine. Oui, et c'est solo petit frère de Bimanae. Oui, et c'est solo. Oh là là. Yola. Vous savez ma kamoussou soit. Quoi? Yo bimana lekinanga. Parce que yo tout le temps fatigué jusqu'à quand? Oh maman boy, papa boni boy, quand on a maman excusez-moi, papa boni boy. Ozaka fatigué, na musalango, ezalaka yonde mtuza musala. So musalango me mango na mutué, otambola nango. Papa, nazano trop jeune. O comme ça encore côté on nitanga. Madame Yolande. On nitanga ndakunete. Madame Yolande. Na sepane pas musuba sepela rapé. Maman, s'il vous plaît. Wabinanga bongo mambo ebisinga elekelinga. Ndini mobali m'a fatigué faut les kilos. Parce que yebisa biso awa ke oyebi makambo wana te. Na musala nzamba telemi awa na parmi vini ko kosta ye vraiment nzambe na nzamba limisanga na kosi atuninga 3 fois mobimba na wangani non. Juste. Madame, est-ce que idée n'est pas idée nangezani idée nangani yo lingi idée nangezani maman sina lobe kota ibimi yo idée nangezani tango songo c'est là awa sikonde en tout cas mon balo courage oza courage vraiment on sait na tendance on dit na télé tendance songo c'est là ngandi awa na luka tendance c'est là na mbetu c'est là ngoti na ndako tozaka ngana yo tendance kuno c'est là ngati na télé nongo c'est là tendance songo oui c'est vrai papa s'il vous plaît papa papa pardon on comme ça rido ndaku na tuni te on comme ça rido ndaku na e on comme ça rido ndaku na o papa est-ce que vous tendance on c'est là na télé a Yolande s'il vous plaît na luka tendance on no pesa ngango te ofelo pesa ngango s'il vous on comme ça koko na ndaku na yo s'il vous plaît papa lang est-ce que vous madame na vendre la soupe. Donc bref Yolande tu es venue dans ma vie pour détruire où est la famille nanga leki nanga pendant que je le connais. OK yo yeba qui nous vérité mais magie réellement na leki nanga au lieu même de parler avec à la maison mais tu peux décider de venir encore m'humilier ici à la télé. Yolande obi ko zandoki ngana ndoki yo dim to zandoki oza pena ndoki yo ndo ndoki olingo obalenga po boma ngane oboma ngai famille nanga bazanga ngai polo couper papa la ngai maman Yolande pardon les canons pardon pardon s'il vous plaît papa fanda na est-ce que ko fanda muke papa est-ce que ko fanda muke s'il vous plaît pardon s'il vous plaît papa Elise
s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Si on coupe, on abîme, on coupe le plateau à Batou Awa. Ils ont gambouté dans mon oyo. Aucun document dans mon oyo.